Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut Naba fidèle nyonso ya Congo check check TV, Darling Love na bino ya la canon, toujours na émission na bino, vous avez droit de savoir. Na profiter encore na pesa mbote na mon boss, mon patron, papa Sibou Mutombo boss ya pembe de Panman. Merci papa pour la confiance et pourquoi pas na Freddy Chibangu Ajetrad, patron de patron. Lelo na émission, vous avez droit de savoir. Darling Love azo la kisabino nini oyo il faut boyeba na komini ya Ngiringiri kaka ndenge zalaka to sisi déjà boulot metitima azokende na komini ya Ngiringiri metitima azolibino image oyo pesa vraiment pas si makasi yango bomoni ke na saleli yango annonce mupandi mwana mwasi moko boye ndenge zalaka kaka balobi soko salite okoli bokolia te akende ko luka musala na restaurant akomi na restaurant wana uti ko fongwama bazo inaugurer mwana mwasi ba inaugurer pe restaurant tant ba inaugurer restaurant atika lwana ezaki nini samedi alali pe kuna dimanche pas aller kuna poza ba genre que lundi ba ko travailler to batika le wana préparer biloko tout wana bandeko likambu ya pasi pe somo. J'espère bozo mona déjà na ba image de metiti mazo le kisarana ba ye ko kuta mwana mwasi na kate sa kufakala tozo ebate est-ce que kufela kika le même samedi après inauguration ya restaurant wana ezala ngopeka restaurant et moi qui est vraiment est-ce que akufa ki abima ki après aye ba ye ko tchaye wana bokolanda ka ndenge bandeko bakoloba ezopesa vraiment pas sina motema mutayaki pour peut-être aluka musala esunga libota na eme botala likamo ekweleli mais titi matole kananu bandeko bamona ndeko na biso oyo akufi atiki biso pe interview ya batu mususu bazali banda o bazaki pembeni wana et puis tokozonga après. Ndeko so bolanda biso atozana Prince Gambela donc bazo bimisa corps moko baoki solo moto apoli kuna na kati tozo zela kaka ba bimisa corps ango bato batondi vraiment awa bazo tala baozela événement oyo vraiment Kinshasa makambo quoi olamuka na tongo il y a trop de problèmes donc to éviter quoi. Mbote mama na bandeko nyonso baolanda na internet bakoyi bakombo na yo kombo na nga dede toza na quartier ni toza na commune na commune Ngiringi to constater bato batondi ebele awa il paraîtrait que ndeko na biso moko akufi na kati ya maison awa est-ce que yoza awa sur place est-ce que eza solo ndeko na biso maison bafongolaki sika maison ya restaurant yaki bainaugurer en dimanche yaki fête kolia na kolia ezalaki awa sikoyo dimanche wana ntango basekisi mokolo maison azwi mutu atie na mosala biyo fanda awa soki esi maison esi makambo esili mutu atikalaki awa atikali kolala donc atikali kwa kogarde maison atikali kosala kotala maison yakokamona mosala ti
atikali na kati ya maison atikali na kati ya maison basimi nzela bango basimi nzela bakeye ye atikali kote donc sa biloko etikalaki namba sikoyo lundi bayeje baya mardi donc akufaki depuis dimanche après depuis dimanche te pendant dimanche na 23 à kangaki depuis dimanche ya kangaki maison na ye akenda lundi ye te mardi nde baye okuta na kati ya maison ndenge bino bozala sur place bomoi bokoyeba akufi na nini nasali mosala okototenga biloko wana lundi oye mardi nango okutanga na kufi apeya suspect voilà tomoni mpe bakonzi awa vraiment bakonzi na bakoa rouge baye kosala mosala awa par rapport ya liwa ya ndeko na biso oyo yo lobi na bango nini basali mosala malamu basala mosala na bango bazobimisa kor bake kotikanga na mort sikoyo akoyeba ndenge nini moto azalaki ofifie bati ndenge nini eza sikoyo namonanga eza suspect namonanga eza clair te soki mpe nkolo maison oyeba ndenge voilà merci beaucoup ata mosutu elobele okende makasi po ezalaka te image tozali feti le mardi muda wakufa ateka sur restaurant ne ate déjà toyokani voilà awa bazobisa bimisi corps po bamema ngo baketika ngo na morgue tozalaki déjà na bacroix rouge awa oyo basali mosala po bakende kotika corps bakende nango na morgue ezali mpena mpasi ndeko na biso vraiment ezoyebana kofi na nini reste kaka c'est poli déjà ndenge eza bolo mwana bolo mwana pesa zela Merci beaucoup mes titres, j'espère bolandi vraiment. Et puis si pas si ma casse botalande comme moi si mususu tango batu mususu bazolo bake bazomona ngo suspect po azalaki na inauguration après mukolo nini restaurant akei batu bafandi bayo komona ke restaurant lenjango oyo ba prometaki bango ke ekofungwa mais ofungwa mate mais solo bande ko bima déjà bande ko baye ba fongoli restaurant na j'espère bomoni nde bakuti ndeko na biso esa kufi ya pola nyonso mukolo restaurant wana azomona na te. Est-ce que eza mukolo restaurant nde vraiment nde mutu apesi eloko mabe? Est-ce que yé moko ba problème elekeli ami bomi eza vraiment pas si pour na ndimité. Ce qui ba problème elekela ki
alingaki aya susu koluka mosala alingaki amiboma place mosusu mais aye kokufa na kati ya restaurant wana eloko ezopesa mabe lundi yango soki ezaki mokolo restaurant nayebaki eloko te lundi ekoki mokolo restaurant tikala omonana te bandeko bakuti kaka kadena toujours libanda mesolo ezobima na kati epesi vraiment pasi makasi pourquoi bino bapatron boza mitema mabe boye moto ayo oluka mosala epa na yo eloko boye soki oza besoin bambongo na yo pourquoi kolekisa mwana ya bato vraiment epesi pasi makasi j'espère bozaki ebele ya kolanda émission vous avez droit de savoir ezaki toujours présenté par Oyabino Darling Love la Canon botama mulubo ka sentiment tozoka bwana déjà na profiter encore na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo merci papa pour la confiance vraiment et pourquoi pas na Freddy Chibango Agetrad patron de patron na maman Madongo la patronne moi si ya Fiotingoma vraiment depuis souhaite bambote na mon maman chérie et merci encore na moi mobile wazaki na sima caméra mais titima oyo azoli bino vraiment ba image oyo epesi vraiment pasi na motema botande on a biso ndenga poli tozaka wana toujours pour nous saluer bino musala ndenge kaka to promotaki bino na kati ya Congo check na émission na bino vous avez droit de savoir on se revoit bye bye. Congo check TV Yasiba Mutombo Congo check TV Yasiba Mutombo